Mbote papa. Par rapport à la conférence de presse qui vient de déclarer que besoin qui de sa carrière par politicien. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de déclarer besoin de la politicien va continuer c'est la bulle de chef de continuer. Zongela que mutuna na yobo na yogi malamute. Est-ce que bulle va chef continuer belé. Oui. Ba pouvoir na bino c'est d'abord ba politicien de ba boto là est-ce que ba politicien va continuer supposons que c'est la bino ba pouvoir la bino za pas kasi etumba yango wana te etumba yango wana etumba makasi po ebandi na loi bakazika omoni tango ngana lobby avant tozwa indépendance ba politicien bakendeki kuna belge aboyi kopesa alobi ngana kopesa bino papier te mais na kopesa bino gestion ya mabele mais bino boye bino ba politicien le monde te bankolo mabele alors esengeli boke nozwa bankolo mabele po to kopesa bino gestion ya mabele bango ba mituni batuni mokonzi mundele nkolo mabele nani balobi nkolo mabele wana ezali ba chef coutumier et pese bango trouble mabele biso yoko senga indépendance bankolo mabele ba chef coutumier ba yaki kozwa biso bazongi bakei na délégation ya 48 chefs coutumiers ba chef coutumier nyonso ya République démocratique du Congo tango wana bazako benga ya colonie belge nyonso bakutana kia wana Kinshasa en face ya tip top na balabala biso to benga ka pour l'opinion joie na ba oyo bazako benga esika tip top na PPRD wana balabala wana babenga kanini balabala wana en face ya tip top na 30 jours na ministère ya agriculture chez alaki ndako ba chef coutumier kasavubu aptiki biso ba chef coutumier nyonso tokoyaka tozako palangana te nde tokokota ka sika wana tango tozwe indépendance ba politicien ba bebisi na ndenge bazako bebisi makambo nyonso ezako lekoyi ba politicien ba bazako bebisi omoni pona ngai ndenge na zako loba boye epesi occasion ki eloko oyo bazako loba conflit coutumier CCR eloko wana ekokufa bakotika responsabilité kaka na administrateur ndenge belge azalaki administrateur akokokosa te soki okati likambo ya ba chef mabe yo administrateur wana balongoli yo nde biso tozongela na réalité wana omoni papa wana ndenge azako tuna est-ce que avant 1960 ezalaki na conflit coutumier oyo abongisa 450 000 oyo abongisa 450 000 900 000 mais bakoya wana bazako loba biso toyebi histoire te wana bazako loba histoire les meilleurs offrants pesi bango ba kanyaka asali nini bapesi ye pouvoir lokuta eloko wana ya oyo conflit coutumier il faut elongwa biso to constituer lisusu oyo 400 000 oyo 300 000 baye kuna batie potopoto ekozala ndenge wana te tokozongisa bokonzi wana kaka na yo administrateur oye ba loi wana soki osali nyamu biso baye ko constater peut-être batia ba inspecteur baye ko tala yo administrateur okataki likambo wana mabe directement balongoli yo nde wana nde ordre koya mais soki ezaye eloko kaka oyo tia 500 000 oyo tia ngana ye yawa bato bakimi kuna babongisi conflit ya malu na ngai na bagata bato babuki lokuta administrateur akokota na kati te administrateur akoti na kati chef ya secteur akoti na kati babuki lokuta soki otali na bato bazali na ba telefone na Android benga na les chefs coutumiers qui disposent de la terre. Terme yango wana. Les chefs coutumiers qui disposent de la terre. Fina yango. Yoko mwana ngana ba administrateur na chef de secteur bazako buka lokuta. Bazako kamata une carte géographique bazako constater bakozako lobake ezali croquis ya groupement wana. Groupement na groupement. Chefferie na chefferie ezali na croquis. Ezali na croquis za lokolo lopango yo ya excellence muzito eza na limite nango chef coutumier nyonso groupement nyonso zana biloko wana ça c'est une réalité o biloko nyonso za lobo yo pamba ezali politique
Merci beaucoup. Votre chef. Mbote. Peut-être que le chef, le chef, le politicien, le côté de parce que Bino, beaucoup de qui beaucoup on a monde. Est-ce qu'il y a beaucoup de déclarer par exemple ça la bonne qui beaucoup on a besoin de la Bino lissus au Bino côté qui a déjà pour l'amour. Oui, chef Mayumbu, la présentation des secteurs Mokamo, territoire de Massimanimba. Groupement Kingoma Bulwemi. Na lobby boyi. Pouvoir au Ebiso ba chef coutumier et Zali. Tous a toujours en forme ndenge ba koko batike la biso. Ba koko ba kenda ba descendant na bangonde biso. Tous ont réclamé na gouvernement congolais na ba politiciens na biso nyonso. Mboka epeli moto mboka ekomisango reconnaître ba chef coutumier ba kolo mabele ndenge nzamba tika ki mukili oyo ase ke mokonzi ezala nyama na zamba azana mokonzi ezala mbisi na mai azana mokonzi nzete ezana mokonzi bon na biso batu bokonzi bapesa ka nani bokonzi de bapesa ka chef coutumier ndé représentant bozong c'est la biso pouvoir na biso droit ya obino botia wana les sols et les sous-sols à partir de l'état vraiment eloko wana ndé et frapper makasi mboka eziki makasi bozong c'est la biso pouvoir na biso droit na biso ba chef coutumier ezala ndé biso ba chef coutumier droit ya l'état pe azali akozwa pe droit ya l'état mais ezala te que non ezala te que droit na biso ba chef coutumier lelo oyo ezala reconnaître te ezala toujours l'état zo konza yango yango wana ndé à partir ya mbongo ndé ebomisi Congo à partir ya mbongo mutu nyonso akomi lokoso ya mbongo akoma millionnaire akoma milliardaire mais car que mbongo ezana tina moko te toboma Congo te na lolengo biso tobomi Congo peuple congolais so totali bien awa na mabele na biso ya Kinshasa na Congo mobimba so tali majorité bazotika peuple congolais na se ya moi mais car que peuple fo biso totika na se ya malili nzeta malili ezali totiki peuple congolais vraiment bo soutenir biso peuple azolela toujours na maboko na biso ba chef coutumier pour na mboka na biso moi les canissinayo par rapport ya batutumu ça veut dire pour mutu ya wana et puis le insécurité que tu Kinshasa peut-être que le chef coutumier ni vraiment que biso to sengi boye na maloba nyonso to tozolobela botika eloko wana koboma peuple congolais biso ba chef coutumier tozana conflit moko te conflit wana ezoya à partir ya ba politiciens nde bazo panza mboka oyo kuna tomoni guerre moko te o tomoni bitumba oyo ezosalima kuna te bato bazokufa botika koboma peuple congolais batika eloko wana tosengi peuple congolais azwa kimia amela mai alia azala santé kitoko vraiment botika eloko wana koboma peuple congolais botika kosala politique ya mabe pona koboma peuple congolais bozokosa keno ezali guerre kuna eza bitumba ba chef coutumier azobunda boyi biso toza ensemble banda ba koko batika biso toswana kate tobunda kate lelo oyo bokomi ko bundisa biso bokomi ko swanisa biso po bomona keno tala ba chef coutumier akomi ko bomana biso kuna na kati ya ko bomana na tozate na kati na biso ba chef coutumier. Merci. Mbote na yo monsieur le journaliste. Par rapport ya rancune ezali bongo ya teke yaka pona yo etaki chef coutumier bakolo ko. En tout cas eloko liboso ezo sala biso passe biso ba chef tozoka passe makasi parce que population oyo ezo subir peine oyo ezo nyokwa malelo lelo population ebele bakoti na zamba babandonné ba village bakufi eza population na biso uta génération bokoko na biso muteke muyaka aza mutumo moko biso tokoki kobunda te mais oyo ekomeli biso ezo sala biso passe yango l'état lokola aza na ba mesure nyonso tosengi na ye asala lombango vraiment acha kimia na kati ya mabele ya kwamut en fait que peuple nyonso baza wana ezala bayaka ezala bateke bazala na kimia na kati ya mabele wana tala lelo ba misusu bakoti zamba ba misusu bakufi ba misusu baza soki na bamboka mususu bakimi musika tala nzala ya mboka mususu ndenge ezalaka babandonné babilanga babandonné misala na bango babandonné makambu nyonso oyo bango bazali na comme occupation cause ya nini cause ya désordre oyo ekoteli biso na kati ya mabele wana ya kwa mutu en tout cas le retour senga na gouvernement acha vraiment kimia biso tozana esengo na ngote population zo nyokwama eza population na biso.
qui va le bino, vous allez déclarer l'État c'est la bino pour la bino, parce que le bino n'est pas cher pour l'État qui pour la bino pour l'État pour le poste. Est-ce que l'État va dire que c'est la bino pour la bino? Ok, ezalit. Lié l'État aye bayango bien. Tant on a nous mundele a ma colonie awate. Na 1482. Boye bayango ke mabele ezalaki dirigé na ba chef coutumier na ba royaume na biso na roi Nzingankuvu. Toyebi histoire bien. L'État ye mundela ye biso batuto yambaka mundele. Biso batuto lesaka mundele biso batuto pesaka mundele place ya kovanda. Uta tangu to sali makambo nyonso oyo titoke na table ronde bango ba politicien ba yebi masolo. Mundela yebisaki bango d'ailleurs na kopesa bino l'indépendance te na sinaka pe convention na binote. Alors ne 42 chefs gouvernement belge atindaki avion spécial et ko 42 chefs bongo ya ko zo biso pona nini soki mabele ezalaki ya biso te. Soki ye moko mundele azo reconnaître que a reconnaître qui pardon que non bisonde asinaki na biso convention bongo peuple ye moko l'état lelo l'état congolais a kozanga koyeba que non mabele eza ya biso tozo déclarer droit na biso malgré lito to bandi eza makasi mais toko kene nango jusque na suka na yebi ke elongo ezali victoire ezali bokonze kozonga ya biso ndenge ba setre na biso batikelaki ndenge pe tokozala nango tozana elikia lokola to sangani biso nyonso lokola mutu moko pona lit oyo en tout cas victoire ezali pe longo ezali na komba mvuluzi kimbangu na komba kimpa vita na komba ba setre nyonso babunda pona mabele oyo merci. Mbote. Par rapport à conflit ezali ko lekabo na kwa mutu teke ya eta ke yo chef de le goko le plan. Likambo d'abord nazo ko se présenter ngai nazali chef Moussima Godefroy, prince oyo bapesa autorité, autorisation nyonso na groupement Tambangi avant bango nyonso bake. Conflit oyo opposé la question ya bateke na bayaka. Ezali kopesa ngai passe, ezali kopesa biso na Congo passe, ezali kopesa biso surtout passe. Pourquoi? Parce que moyaka na moteke ça fait longtemps biso to vivre depuis bomoana te lelo to koma to mona na note moyaka na moteke ba bunda ou bien moyaka aboma moteke ou bien moteke aboma moyaka na ba machette ndenge wana amorcelé ye wana te wana politique na bango wana basali ya kosalir bayaka na bateke parce que aucune fois un Congolais a la machette a morcelé déconaillé moyaka moteke déconaillé moteke décoya moyaka soko tani ba image wana nyonso ezomona na eza politique ya pamba wana bango basali ke bazo salir moyaka na moteke jamais au grand jamais wana eza conflit moko oyo bango baye komema ba politicien oyo banyata ba chef de terre sans terre. Solution ezali boye, il a fallu que le peuple congolais oyo babengi moyaka muteke biso nyonso totikali donc il faut tozala mutu moko po toyeba conflit wana eza wapi. Solution ezali ya kozala moyaka na moteke mutu moko poto de tete azo ya komemela biso conflit amemela biso conflit oyo biso toza nango te esalama nano te. Voilà solution ezali moyaka na moteke tozala momoko tozala mutu moko bongo tomona nani wana azosala makambo wana. Mbote monsieur le journaliste. Et puis par rapport à la conflit, est-ce que l'État a proposé to komi na suka koza solution lelo lokola ba négliger biso ozomona mboka ezotambola malamu te pona nini tangu mundele belge akomaki awa
akutaki biso chef coutumier na administration na biso organisation ezalaki tout administration qui a revanda tozalaki na nyonso mais le col ekomi la loi ya bakazika les sols et puis les sous-sols appartiennent à l'état tolobi boye tokomi prêt tokotsa toya na mikanda na biso tovanda na parlement ba voter loi oyo bazong sélection mabele na biso po kimi kota soki tozong mabele zongi na boko na biso te mokili ozaka toujours na désordre toza kobanda ye moko Jésus Christ atikaka biso makumu bango nyonso l'état kutaka biso na l'état na biso tozaka nango complet lelo yo bameka komekola pe kozwa mibeko ya kozong sélection mabele totambola longo na bango kimi kota na mabele na biso Congo ekende liboso. Oui, faiblesse na biso pe inde salaki ke to koma boye. Soki lelo biso nyoba chef coutumier République démocratique du Congo to komi ini to sangani bomoko. Po biso bakana kiyaka banoni banimba ntimosi fondwa kimosi. Soki toza bandeke ya nzete moko ata omo so akeli na maluku ata toke wapi biso tokutana sika moko secret moko tokotonga mboka oyo yango na sengi na ba chef coutumier nyonso bolanda ngai boya to sangana to sala loko oyo Congo ekozwa kimia. Bon, voilà, merci. Naza professeur Nathalie Kwili Nord. Nathalie Kwili Nord na coutume et na administration te. Coutume et zela administration te. Bana bankoko na biso to sala de baba coutume te. Chaque territoire, chaque secteur, chaque chefferie bazana domaine bango. Ma to mona na kwa muntu ba débat ebime belé. Et l'autre sabino que vraiment toza kuna te coutume za administration te. Jamais l'état là-bas les sous-sol appartient. Ma beleza abiso ma kola beleza abiso. Jamais muto ateka mabele muto so muto ateka portion za mabele te ezali no croquis yango to mabele na biso ko muto bati yango na pete so biso do na solo wana go pesa biso passe ngana zale provincial na station na tele province ya Kwili Nord idiofa barkalo na pesimbote na mama wefinada na pesimbote na papa mabiz en tant que mon fils. Na pesimbote na wa bourgmestre na administrateur à territoire. Coutume ezali administration te. Et là au moins faut bango jamais basa la débat na kwa muntu mpona mabele. Ezali administration te. Na epsio en tant qu'administrateur à territoire merci mingi ngase de Brazza en tant que professeur la Kwilu ya idiofa Nord Kalo. Mbote chef. Mbote. Par rapport à Rankine et Tekeya, vraiment, par rapport à des ordres Oyo et à Bateke, na des ordres Oyo et à Bateke, na Bayaka, ils ont des ordres ba politiciens ba côté na kati. Parce que Banda Bukoko na biso, Muteke na Muyaka, et dans la République démocratique du Congo, les gens les plus sérieux, ils ont Muteke na Muyaka. Ba Bunda kate, ba Soana kate. Alors makambo oyo nyonso oyo omoni ke ba politicien babandaki ba français les Congos ne seraient pas divisés, les Congos ne peuvent pas trahir le Congo, on ne peut pas faire ceci au Congo, mais bangomba ba politicien baena no ba diviser Congo bakati ba bimisi ba province bakati kati ba province basali ba découpage wana nyonso eza ko diviser Congo ezali ko créer ba désordre tango tozala mobimba babiloko wana ezalaka te et puis Muyaka na Muteke bakoki jamais ko bunda bitumba babanda ko mitumba moto ko mikata ba machette non et la plupart bato ngo wana bazokata kuna ezali et vraiment je vous dis clair que ezaba politicien basali ba jeu wana ndenge basalaka ba jeu ya nakasai ti suka masolo et yaki ba politicien problème ezate ba continuer na bango ko créer ba désordre na banzoto na biso ba umbu na bango mais kala mingi te bazo suka oyo azali en tête à désordre wana vraiment je ne suis pas sûr que akoki ko fêter fête ndenge moko na biso a moins que ne ko fêter na ba oyo bakati mitu na ba oyo batumbi moto mais oyo à côté na likambo wana te to fêter na bango mais oyo à côté na likambo ya bateke un politicien à côté na likambo ya bateke na bayaka lobake mabele oyo
tovanda kovanda mutu adefa biso yango soki mabele bakoko na biso batikila biso yango bino boya bobanda koboma biso bobanda kokosa ke bateke bobanda kokosa ke bayaka pratiquement impossible, c'est-à-dire qu'il y a l'anguille sur roche, il y a l'anguille sur roche. Ngai chef coutumier monsieur Alona Mukui Magellan nazali de Gungu nazali de Bandundu de Kwilu, vraiment makambo ezoleka wa na porte ya Kinshasa ezoplaire ngate ezosalanga souci, même makambo ezoleka na este kuna c'est plus grave lisusu este wana kuna baza bandeko na biso yango nga na lobaki bino ba politicien bokende signer ba accord bozwi ba accord non tozwa ba Rwanda tokotra na Rwanda toya ko benga na dictateur Mobutu tant boye ko benga na et puis Mobutu azali déjà malade il a fallu botika kufa na bozwa pouvoir bino bokeye ko soki bo signer ba accord kuna bozwi ba Rwanda boye na bango ba M23 ba ko créer ba désordre awa ti tant ba benga na dictateur yango au lieu que maintenant bobongisa bakoro bosalaki na bango bobongisa bakoro wana te ekoma désordre lelo na lobby koboma bato na este lelo na lobby koboma bato na este et pourtant biloko wana eza malamu te to lobby boye bino ba politicien bo sukisa ba désordre ya este bo meka susu te ko influencer bato bino ba politicien bo sukisa désordre oyo ekoti na kenge awa ekoti na plateau oyo s'il vous plaît to sengi na bino boyeba ke lelo vraiment nayo est-ce que nani politicien azakuna aleka Mobutu na maele ou bien nani président oya mokonjo ya koti na Congo ya aleka Mobutu na ba pouvoir nyonso wana non et puis bino boza ba président boza ba konzi bozali ba premier président te bozali ba premier politicien te na Congo awa na monde awa non boyeba bien que bokokota na ba cercueil biso na bino tokozonga na mabele mais un jour tant tokokende kuna boyeba bien que Nzambe asambisaka bokozala condamné bino na ba richesse na bino Mobutu abetaki batolo wa boye na boye est-ce que boyoka lisusu ata mwana Mobutu moko quelque part azoloba est-ce que na miso bomona mwana Mobutu ata moko baza wapi parce que tata na bango atambolaki mabe olipo bokisa ba venir pour na bana na bino un jour okufi totikala na bana tozoyambana très bien bokomi ngaka kokene boma batu kokene kokata batu mitu kotuma batu moto kosala boye na boye vraiment bosukisa wana. Merci, monsieur le journaliste, Nabanzi, Nasukiwana. Ayoka. Merci Mingi Nazokoloba en tant que représentant du groupement Wamba na Kombo ya Ngalangala Ndita Adelin, le groupement Wamba, territoire ya Idiofa, secteur ya Sezo, na Mboka Panu Muzulu, Panu Sumu Ntabitele. Biso nyonso na grand bande ndo babenga biso bayaka. Biso nyonso za buyanzi za nani babenga biso bayanzi bayaka. Tozoko kamwa bana bokoko na biso toya komona lelo ndeko na biso muyaka na muteke baya kobuna. Car tobalanaka toliaka bisika moko kaka lelo yo toye kobunda tozoki bate likamunini ewuti edikamoyo ewuti libiso wapi. Mukili oyo Congo ezali Congo ya Kimbangu. Kimbangu avant kufa atambolaki mboko yo mubimba. Akoti na fleuve ayoko bima na Kasai. Ti ndenga kenaki nkamba. Mutu moko te akuko kabola Congo. Puisque ezali patrimoine oyo Patrice Lumumba atikaki, oyo bakinzenga batikaki, oyo Kimbangu akufi po na bana ye kisolokele achaki mbongo na ye pour l'indépendance ya mboko oyo. Mais yo mususu oya kokabola mboka ocha désordre. Bino ba politicien bozali bana ya ba chef coutumier. Lelo yo d'abord awa na kati ya mboka na biso bozo reconnaître pouvoir coutumier te. Bokoya wa mandat kosila bokoya mbango na ba entité na biso poto voter bino. Kasi kaka bino ba politicien bozo cha désordre na kati ya mboka na biso. Tala bandeko na biso bazo kufa na es. Bazali bankumu lokola biso. Bato bazo diriger kuna ezali biso bato diriger. Mais lelo yo bitene mususu bazana zam. Tala oyo kwe biso wape na grand bandu. So lelo yo bateke na muyaka baji problème. C'est ça grand bandu de mobim. Tozana problème. Et tala tozo kangalisu ba Rwanda opoko laksake mokili na biso exact sacré. Ki kwite ezali mboka moko oyo tata ba konjina biso liboso ba sala ki ba sacrifice minene soko yeke okabola biso oko okabola biso te
tokosenga na bino bapoliticien na yo président de la république mboko ekomi biteni faut qu'on revoir politique lelo yo ebembe ya Mobutu oyo ayebaki mboko yo a dirigé pendant 32 ans azali toujours na mumbu na bombo na mboka bapaya tosengi na yo en tant que chef coutumier jula biso mikwa ya Mobutu e ya kozongao joa ekoti na biso babilo na biso ya bukonzi oye kendaki e ya kozonga pocha kimia na kati ya mboka tokolinga te ke Mobutu atikaki biso bomoko tata moko mama moko école pe moko mais lelo yo ekomi découpage wana eutaki wapi oye ekotisi mobulu na kati ya mboka na biso yango tozolinga changement ekota kimia ekota na mokili na biso ya mibale tosengi na yo président de la république tozali na problème na Kalo territoire ya Kalo tosengi na yo fongola biso territoire ya Kalo na kati ya Idiofa nord Kalo tozoko senga parmi les 145 de territoire ya Kalo et fungwama puisque tosengi que partout territoire wana est fonctionné puisque ce qui est fonctionné tokosenga est fonctionné puisque ezali ko chape kimia po eko contrôler pe bitene mukili na biso so bitene mususu ezana kimia te c'est-à-dire Congo ezali malade so yozo mona te tala lelo e bandeko na biso wa bateke mingi bazana zamba nzala ekoti kuna pasi ekoti pasi wana na nzala ekoya biso na Kinshasa puisque bileo toliaka eutaka na Grand Bandundu euta na bateke eutaka na bayaka mais lelo ekomi barrière ekomi bazokata biso ba mitu ekomi bazoka longola biso ba sexe maintenant suka na biso ezali wapi tokomi ba étranger ou bien ndenge nini Rwandais ya kokota biso tina kati ya porte ya ndako to bana okanga ba Rwandais bakoti ndenge nini soki bosala ki ba convention soki bo signa ki ba accord na bino etali bino accord eza 2 personnes te soki yo bongo sala ki accord etali bino mais etali Congo te Congo ezali ba koko na biso to sengi kimia eloko to sengi Kabila le père asala ki ba accord tie to boya ki yango mais lelo so bo sala ki ba accord to lingi ko yoka eloko wana te Congo ezala uni tozala bomoko merci mfumu tozungisi pe matondo na monsieur Muzitu na manso yozo lutter pona mboka oyo mboka bakoko na yo eliko laksa ke ozali mwana mboka tokotika yo te tozali kaka sima na yo sima biso po lelo pouvoir coutumier zate tozotambola makolo tozo souffrir tokenaki Angola différent na biso awa tokokene ba pays musuba ya mabiso ndenge mususu mais awa bino bozo mona biso lokola biloko moko ya pamba mais tango yoko ya na mboka na biso okosenga nani chef coutumier merci tosengi bomoko na kati ya mukili na biso merci Koroba makambo ya teke umbu na bayaka oyo bazobomana kuna bon na biso bamfumu na qualité na biso bamfumu na qualité guerre kokota na mboka ya chef coutumier te isika chef coutumier azali guerre kozala te na ndeni guerre kozala te po chef coutumier aza na nyonso ayebi butu na moi bon eri bango bazokotisa guerre na kati ya bamboka esika bafumu bazali omona otoki bakocrée une donation na Congo alors na qualité nde tooloba boye baguerre oyo baosala wana toomona ngo eza guerre politique ndeti ngai mboka na ngai Kibangu ya Mbudi Kalunga na Kwilu na groupement Michakila na Bayanzakara ata mokolo moko na mona guerre kota te soki guerre koti na mboka na nga na kobimisa banzoi na kobimisa babilima na kobimisa bisimbi bakozikisa tous les armes nyonso wana oyo barebele baza nango po rankine oyo bakota teke umbu kala biso tobotami na mboka oyo toyokana bitumba wana te lelo oyo politique evolue na bango bakomi kosala manyanga mpona kozwaka kobotolaka pouvoir coutumier basalaka babiseti yango nomoni ke na minute oyo biso toza awa totelami likambo wana ke ata ndenge nini bamutu wana loba ata matcha okita soki pouvoir bakoko etelami te mais na qualité soki l'état Félix Antoine Tshisekedi ala président de la République abengisi biso bachef coutumier na rassembler biso na likambo nyonso oyo ya kolinga biso tosala yango mais akipe biso bachef coutumier tosengaki ministère
tobi pesa biso ministère na biso ba chef coutumier ba konza yango na kata consultation chef de l'état yokaki yango alobi to otala to tunis to yebisi Samba Lukonde na kati ya hôtel de gouvernement pesa biso ministère na biso ya ba chef coutumier biso moko to konza yango toza na ministre na biso to pesa bino aza la chef coutumier boboyi bolinka bato batangi classe ebele mais biso to yebi ke classe eza eloko mukie mayele babotama nango bokoko babotama nango bwanya nyonso ya mokili nzambe mutasalaki yango toza na posa likambo o bango bawasala ana ya biloko ya visita pamba na esila barwande bayaki awa Kabila le père azalaki bakotaki na route ya mokali bango nyonso basilaki tosilisa bango na pouvoir ya bokoko toboyaki guerre za na mboka tobite so guerre na mboka toza na bana toza na bandeko toza na bamama tokokima wapi alors tokase guerre oyo po guerre sa nini esila po Kabila le père azalaki association na bamfumu ndo monaki dossier na esilaki mais lelo soki toyoka guerre comme na munoko ya ndako na biso na capitale ya Kisasa photo fini yango merci ngana soki wana bosala makambo ndenge nini bo réaliser pe biso bamfumu tozala na qualité merci na bino na soki